Hello, welcome to Lingala Academy channel, the best place to learn Lingala language easier and faster. We are very committed to bring you more quality lessons through our videos. If this is your first time watching one of our videos, welcome. Click right now on the subscribe icon and activate the ring so you never miss our future video uploads. Make sure you ring the bell and your page looks like this so you don't miss out and you get the notifications whenever we put a new video. Lesson number 2, counting numbers in Lingala from 21 to 40. This is another series of videos about counting numbers in Lingala. In the last lesson, I taught you how to count from 0 to 20. If you missed it or want to learn more, just click on the upper right corner of your screen. In this section, I'm going to teach you how to count from 21 to 40 in Lingala. Then in the next video, I'll teach you from 41 to 60 and so on. Okay, let's get started. 21 in Lingala means tuku mibale na moko. Ntuku mibale na moko. 22. Ntuku mibale na mibale. Ntuku mibale na mibale. 23. Ntuku mibale na misato. Ntuku mibale na misato. 24. Ntuku mibale na minei. Ntuku mibale na minei. 25. Ntuku mibale na mitano. Ntuku mibale na mitano. 26. Ntuku mibale na motoba. Ntuku mibale na motoba. 27. Ntuku mibale na sambo. Ntuku mibale na sambo. Ntuku mibale na sambo. 28. Ntuku mibale na mwambe. Ntuku mibale na mwambe. Ntuku mibale na mwambe. 29. Ntuku mibale na libwa. Ntuku mibale na libwa. Ntuku mibale na libwa. 30. Ntuku misato. Ntuku misato. Ntuku misato. 31. Ntuku misato na moko. Ntuku misato na moko. 32. Ntuku misato na mibale. Ntuku misato na mibale. 33. Ntuku misato na misato. Ntuku misato na misato. 34. Ntuku misato na minei. Ntuku misato na minei. 35. Ntuku misato na misato. Ntuku misato
na misato. 36. Ntuku misato na motoba. Ntuku misato na motoba. 37. Ntuku misato na sambo. Ntuku misato na sambo. 38. Ntuku misato na mwambe. Ntuku misato na mwambe. Ntuku misato na mwambe. 39. Ntuku misato na libwa. Ntuku misato na libwa. Ntuku misato na libwa. 40. Ntuku minei. Ntuku minei. Ntuku minei. Now let's review everything, counting from 20 to 40 in Lingala. 20 is tuku mibale. Ntuku mibale. 21. Ntuku mibale na moko. Tuku mibale na moko. 22. Ntuku mibale na mibale. 23. Tuku mibale na misato. Tuku mibale na misato. 24. Ntuku mibale na minei. Tuku mibale na minei. 25. Ntuku mibale na mitano. Tuku mibale na mitano. 26. Ntuku mibale na motoba. Tuku mibale na motoba. 27. Tuku mibale na sambo. 27. Tuku mibale na sambo. 28. Tuku mibale na mwambe. Tuku mibale na mwambe. 29. Tuku mibale na libwa. Tuku mibale na libwa. 30. Tuku misato. Ntuku misato. 31. Ntuku misato na moko. Ntuku misato na moko. 32. Tuku misato na mibale. Tuku misato na mibale. 33. Tuku misato na misato. Ntuku misato na misato. 34. Tuku misato na minei. Tuku misato na minei. 35. Tuku misato na mitano. Tuku misato na mitano. 36. Tuku misato na motoba. 37. Tuku misato na sambo. Tuku misato na sambo. 38. Tuku misato na mwambe. Tuku misato na mwambe. 39. Tuku misato na libwa. Tuku misato na libwa. 40. Tuku minei. Tuku minei. Thank you for watching this video. If you like it, please comment and share this video with your friends and your family. Also, don't forget to subscribe so you never miss any future video. If you have any question, please comment below or send us a message on Facebook, Instagram, or Twitter by typing Lingala Academy. Lingala Academy. You can also follow us on Snapchat by typing The Love Gracias. The Love Gracias. Thank you and see you next time.